Bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La grande famille, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ce lien s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. Un énorme merci à tous nos nouveaux abonnés. Je tiens personnellement à vous accueillir chaleureusement dans la famille MK Mbelou TV officiel. Chaque abonné compte et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Votre soutien signifie le monde pour nous et c'est grâce à vous que nous continuons à grandir. La grande famille des MK Mbelou TV officiel. Je suis là, connaissant un peu de parler, un tout petit peu de cette affaire qui se passe sur les réseaux sociaux. Je crois il y a de cela 2 jours, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, parce qu'aujourd'hui c'est déjà le 6 mai 2024. Je crois qu'il y a une émission de Palmiche, notre actrice comédienne, elle est passée sur une émission, elle a essayé un peu de parler, on l'a posé des questions, elle a parlé, mais après son apparition, il y a eu des analyses qui se sont faites. Nous avons le français qui toque. Mais faut le baka lingala pour français ma baku na obona beta ba bordure na bala na place la na tsalé na place la na tsala bolim sana le baka lingala tout mona kinde ko na biso Palmiche aleka une émission quelque part na internet. Elle a essayé un peu de parler, on l'a posé beaucoup de questions à l'obela qui atanga qui combo ya mutute à ce que je sache parce que moi j'ai vraiment suivi l'émission du début jusqu'à la fin na mona ki esika ndeko na biso Palmiche atanga kikombo ya mutute. Mais tolali tolamuki lobby donc hier le 5 mai tomoni lisusu apparition ya mama Tumba ndenge ka babengaka ye ya Gabi. Tomoni apparition na ye lisusu na émission kaka pona ko toute la belle vue ba bordure. La famille ngana tuna keloko ezaka bolamu ya belle vie ekangama ya Gabi na mungongo yango linga kotika kombo ya belle vie candidate ou bien ezala kaka haine. La famille na oyo kisabino moi audio boyoka ba dire na ba question o bazo poser à Gabi boyoka ba réponse na et vous sentez que mutu aza moi kanda moko na kati keno ya kolobeze belé mais akolobaka lelo te soki abimi mboka nda koloba obanga wana obanga parce que mutu aza ko assumer, il faut assumer pourquoi ozozela tango kobima mboka nde oloba oyo yo ozoloba ke oyebi ba vérité ebele batu balingaka bayaka koloba no bayebi ke olobaka mingi yango batu bayaka koloba na yo po bayebi ke so bayebi yo koloika olobi ebele ya Gabi na biso tolinga ko mingi mais que moko pe tika no kombo ya belle vie kondiko bela sala ono nini ngana lukana ye balikambwana bino nyonso tubo bandoke pa mama Olive Lembe bino nyonso parce que na kati émission no tangi kombo mama Olive yango to yepe soko tanga kombo mama Olive obi ke ba $5,000 wana par la patronne na mama Olive dans la patronne o yope batu ba benga kayo la patronne na ba période moko bo tangi ba kombo ba Christian Shoga obi ke ba benga parce que zaka époque na yo obanda ko sala makambo o ba la patronne ba salaka yango bandeko na ba bengaka yo la patronne et lelo o belle vie qu'on dit la patronne la poutine de l'écriture so kazo sala makambo oyo ezo refléter qui patronat ezalaka balobango na français bobongisanga ntuka so balobango te so lelo belle vie osa makambo o ya minene o bino nyonso tout et bouleverser bino mitu pourquoi bozala na haine na ye aza quand même ndeko na bino moi si la grande famille bino mo bomo
mona te ke mutango et puis oyo tanga kombo que ya Gabi aza vraiment audacieuse abi non tu la bino partango abi ngana lesbienne ten ngana Bellevue to welela na papa date oh est-ce que baguna yo ya Gabi eza ba choix ya Bellevue ba choix ya yo ya Gabi eza bagu ya Bellevue te bo lingane mobali moko ndeni tant le que oza lesbienne te si que tu fais allusion à quoi ou à qui ou aza lesbienne oh bouti que non ki mutema mabebo na mwana batuko et puis otombole lo moko beti c'était que babenga kabino mikolo mais nzamba sali makamo be babilongezo la kisaka ke non to comme ndenge moko ben c'est normal mutu soka zokola atoza na 30 ans zokola ya ozokola na otela bino parti wana la grande famille bo mekano koyoka ngo bon to continuer ngana bino to continuer na excusez-moi to continuer na analyse na biso parce que moi ça m'a dérangé je me suis dit oh mais pourquoi ya Gabi à chaque fois ce qui apparition na ye nyonso médiatique comme Bellevue ezanga raté na munoko ya Gabi tumba à chaque fois, il y a Gabi abimaka à ça la apparition médiatique. La famille, je vous dis, ceux qui alobaki pendant 20 minutes a ozanga utanga komba Bellevue candidate la patronne na message na eto na ba dire na e. Mais tout le monde est palmi tanga le ka tanga ki komba mututé. Atanga ki komba mututé. Boza to bando yo kangonga na bino tuza ensemble to landa. Soyez maman lifté. Pesa nga kombo pesa pe témoignage. Mais Bellevue a bien la patronne aboniti. Ba benga ke la patronne na ndenge ke ye na ndenge na ye moko andima na ye ko ba benga ke la patronne. Ah d'accord, mais c'est bon modèle. C'est ça. O famille moko bazolia lipa na nguba. O bazolia lipa na nguba. La famille n'a habité soboyo ki koto alobi o famille moko ba ole lipa na nguba ya Gabi ozamte amabe famille Bellevue nini ba ole lipa na nguba Bellevue o ezaki akoka akutu komona batu misusu ya famille na été baza moi problème mo quelconque Bellevue akendaka apporter moi un plus amemi ata moi 1 2 ce qui 20 francs 2 francs 20 francs apesa ata moi 500 francs moi 100 francs siko famille ya Bellevue nini oyo bazolia lipa na nguba po bakoko benga Bellevue la patronne te yaya to continue oyoka en tout cas ba serimo ba kisa sur bazo benga ngapela patronne tu vas traiter ya Gabi bien Gabi jalousie Bellevue par rapport à quoi to mambali mokote ngana mwasa ya pada to mambali mokote ngana mwasa ya pada te OK bon jalousie par rapport à quoi tangana lelete oh na simba pe kisite na kenda ko luka pe succès te kena duka succès mo boy po eloko bena ke luka eloko mo be vandelanga maman livre kuto la famille je crois que beaucoup de parti wana lobi ndi azalelete asimba kisite akenda ko luka parti moko boy te po vandela ye azalelete mais soki nga na lobi to lobailo moko ndoki ayebaka muninga ne ndoki po yo yebake mutu ana za ndoki fo za bopumbo kana ensemble to ba réunion ba ndoki bokutanaka siko tangu yo zoloba ba dire na yo ezobi ma propreté ya nani siko akende kozwa kisi ngo beso mutu azwi yango to mona ba te bela azwi kisa komi ni boma il faut simba yo kisa ngo le okezwa ngo boyo za pe mutu makambu pe kisa ekutane vandi parce que belé bazo ba kiss ba zappe na bétoile o ba ndeko na biso baza na ngote donc elle a qui s'appelle jalousie pour nga na omona jalousie na kati wana la famille nous ne devons pas tous se voiler ba nini so ki ndenge nini bozo sentir jalousie pe haine na kati ya Gabi la razoloba azo dégager haine na kati ndeko na ye tolanda la patronne atona ba nanata kaza ba la patronne ba millionnaire na za jalouse na bangote na zakab jalouse a Bellevue okokenda banganga po bakela maladi tant que nzamba sa défendanga j'ai que sur ba tout à l'heure ayuza na honnête mais na tala mission on va que na combien bako
Parce que vous êtes naître, vous avez comprendre. Mais on peut pas balingi ngana balingi bongo ngas kuna sa. Na bana wanga na timu koloni. Gas flip na sali peka mutu. Na ke wanga naka yo otuninga ngo. La famille boyo ki bino menenga lobby journaliste a tout nia lobby mais yo loba ki oza naître mais lelo komi kondima a lobby nini ozomona mutu aza ko se contredire na badir na ye aza ko se contredire na maloba na ye a lobby na robomba ti wapi donc tant ozo bomba ti wapi c'est-à-dire avant tu faisais l'hypocrisie tu mentais. Avant, au bandaki ko kosa que non, osa au milieu du village, mais or que osala qui déjà na position, mais tu ne pouvais pas montrer ça aux gens. Parce que bina obomba ti wapi bango bazolo bananga bongo na ndimi na obomba ti wapi donc la kisaki ozala ki bongo ya gabi muto kangono na makasa c'est parce que le choix ya muto za choix ya muto tout landa la grande famille mais bango balobi ke eza bongo osani pezana ko ina silate asangelo te non inete eza démarche bat bossa eza te ke biso no so tout ke ne pas mutu moko to ina mutu moko aboma mutu te tunaende bali ba comme ça ba objet moko boyeke soki likambo ezali naka na vanda na plateau na lobaka donat comme molobeli o défendre ye esimba te oh osango te te na osango te mais azaleki nebele ya balobeli bato neti babiso boto aka kolobela Belvi na mona ekutu te na liaka ta un franc na été ba demeure bazawa na bataché de presse na ye ba chroniqueur na ba chroniqueuse ebele bazawa na balobela Belvi quand il a patron na pona ba bien fait na ye pona misala na ye kitoko pona biloko ya kitoko azosala pona un plus aya ko apporter na monde culture. Si ko Belvi azaka na posa ke yo oya olbando lobela e pour que a gagné nini ndelonga kotana na comprendre te la famille. C'est là où moi je ne comprends pas, je veux savoir parce que il y a des gens ba yaka bazolo bela Belvi quand il a patrona ba chaîne belé tout le monde ba Chic Food Media tout le monde ba Esther TV officiel ba chaîne belé sur ba tanga ba chaîne sous tout na ba tout le monde ba Family Bota News TV ba yaka ba lo bela Belvi. Yo siko ya Belvi bo ya Gabi ba ozana besoin banani bazana besoin ba waneza banani les ont dit oyo ki karabo yo joko ti songo ngumi yango ekati na kata mungongo to landa la famille na yo ka passe na motema na oloba même muta ko ozala Belvi ndenga zana a cause la zana batu be ba otala mais na motema si ba kalinga ye pardon non quand même yaga toyebani ba acheter tokutana kana tournage na maboki ozo comprendre mais benga ya Gabi tabenga yebe fa benga pa na Gabi mais so otali pe lelo bilongo on peut biso kei biso to avancer ki melo to kutani na ngwa bilongo to kutani na ngo e komi ndenge moko okay ça non na ba ba yeki mama e komi ndenge moko na bato ba kosana ki ba age to komi ndenge moko nazo comprendre nzambe makambo sala rate mikolo 2024 c'était 2024 to kokani bilongo siko na modelo kanisa bato na moi période ngo kitima mikolo sili batika na $33,000 combien 33,000 yani kasi oso bakangi so bafuteli obimiti ok et quel 30 yaki 50,000 oh et 50,000 wapi na comprendre te check arangila ezaki 50,000 bongo obimisa bato ezaki 33,000 daso bakangisi mutu mosusu balongoli susu moi 7,000 10,000 neti ya mour apenda 10,000 la famille je crois que tu kolanda biso nyoso tout moi audio oya mukie na tiela ki biso ya Gabi ndenga za ko se déchaîner pour na tina na Belvi quand il a patron na ndeko na ye batuni ye likambo mususu ye aye ko s'attaquer na Belvi ezalaka nini la famille boza bandeko atako tuna anjango Belvi aza mukolo na yo ko sala nini age ya mutu bakitisaka te age kendaka kaka eza okwa azemi ato bombi zemi na gen mutu omona ana zemi ya 6 mois motali bobi aski aza zemi oyeba te aza zemi ou pas mais mutu mosusu 3 mois de jour mona tala libumu ebimi ça dépend d'une personne à une autre eza nini yango boye bokotia Belvi kimia te naluka na comprendre likambo wana ngai mwana bato ya mama Eliza naluka na comprendre yango
Yo moko na parti moko ezana na rotiango te mais olobi ke ba rancune oyo ezo bebisa musala na bino. C'est vrai, ezo bebisa musala na bino parce que oyo bino bo sala lelo o eza biloko o biso ba fanatique na bino. Biso ba lobeli na bino toza na photo ya poto sala ngoto lobelango. Mais et comme il est contraire. Et comme il est contraire, yo oza artiste, oza star, oya po olobela star mususu. Yo mo suko oza komitia wapi. Yo mo oza arranger nini. Yo mo oza na côté nini. La grande famille. Et puis ça passe, je vous dis, hein. Et puis ça vraiment passe. Nga personnellement, non, mona bandeko ba obunda na batuloko ba Yosil Pechanga Black Line. Batuloko ba dina na la douce bazo bunda na batu ba ye donc idéologie à Belleville quand dit la patron no mona ke batu pena ba ota théâtre boye ba mabange za soupenza te na ba théâtre nenge to banda ki ko tala ba te to lobite ke ba ndeko na biso ba banda théâtre ba yebite. Non, nous avons de bons acteurs, nous avons de bons artistes na mboka na biso mais muto ayena soin tété moko boye na kata ya monde artistique ya théâtre. Ben lui qu'on dit hein. On ne change jamais l'équipe qui gagne hein. On ne change jamais hein. Les kozala bozo ta la film boye film moko tango banjon du début jusqu'à la fin on recevoir quelque chose ya malamu ya bon côté et instruire yone loko moko boye quelconque. Ba théâtre autokomi kotala lelo totali ba discrédit. Comment est-ce que na katiti na ba église lelo on a 21e siècle ozomona kana ba église bo kese ni bo kabwanya makasi hypocrisie makasi na ba église bo vandi ba moko pasteur azote akuna so pasteur alobi mwelo mo boyo ka mutu mo susu amen nzoka amen wana zo bwakela ngo ebi ke likamo pasteur alobi eza ya sœur interne likamo pasteur alobi eza ya frère interne ndeko na ngangi amen na discrédit au monyango. La grande famille de M. Kambelu TV officiel. Na Tartuffe a tozomona. Comment est-ce que Dacosta Azako s'est comporté? Comment est-ce que Patrick Azoko s'est... Comment est-ce que famille à Belleville? Il y a Milo, 50, mon artiste préféré que je salue en passant. Papa Serge, tozomona makambazo sala ndeko na bango. Toyebi ke pona ngana je me dis peut-être que non. Pasteur Nzaou ayende po ayako délivrer parce que non mon eza ba lien to eza malédiction mo eza likola famille Belleville na théâtre au Tartuffe. Yes, parce que son hypocrisie comme ya makasi boy comme à sorcellerie la famille. C'est de la sorcellerie inconscient batu ba ebate. Mais na kata Tartuffe so tali boy mo ozotala na famille na biso tozape na batu lokwa ba ya Milo. Na famille na biso tozape na batu lokwa ba Gesho. Na famille na biso to na batu lokwa ba Mimika bongo fi de ouf. Oh mona, on recevoir quelque chose comme on y bandeni na otambola. So bando kita makbisapi nyo so 5 bando kita misapi 4 pour tambola. Voilà la grande famille donc tout chika kimute mama bena. Totika époque ya baninga muninga soki eze époque na ye eze époque na ye botika pena Belleville nzamba so sala grâce pona mwana na ye pona misala bolamu o ya salaka pona motema bolamu ata sala ngo na mbonga mutu me mutu musu penga na yebi ndongo na mo ezaki mona ba PCL musu $10 pesa million a rozwa ngo bo aleki songo na ndenga kunda lupe a comme solo $5 et pas kati $5 hein. Donc c'est normal. Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas de nos précédentes vidéos et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons des surprises et du contenu excitant à venir. Alors restez connectés. La famille. La famille. Je suis très reconnaissante encore une fois. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Ensemble, nous construisions quelque chose de spécial ici sur M. Kambelu TV officiel. Restez positive, restez extraordinaire et je suis impatiente de partager de nombreux moments mignons avec vous à l'avenir.
À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos familles, votre famille, vos amis. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Si vous ne faites pas encore partie de la famille MK Mbelou TV officielle. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Que le bon Dieu vous bénisse. Et avant de terminer, je profite de l'occasion pour souhaiter des joyeux anniversaires à toutes les personnes qui sont nées au mois de mai. Hein? En tout cas, bana menyo surtout bon anniversaire na bino année oyo une année de plus ezoba kisama na ba bon na bino ezala ba année à succès, il y a longévité, il y a prospérité. Nzamba lola apambola bino na linganga bino mingi. Na linganga bino mingi tartif ne makambo na miniso ne tartif na lingaka yo